Bonsoir peuple congolais, bandeko nyonso oyo ya congolais bazolanda biso sikoyo na émission na biso ya réveil patriotisme na causerie morale congolisme oyo idéologie na biso tozala nango toujours. Bon baninga na ngai Lizo Bolamba azali wana na contre-maître Radisson bayotalanga na ndaku ozenga wana tozosolola concernant avenir ya combat la République démocratique du Congo, qu'est-ce qui se passe? Nous avons surtout ça la moi diagnostic, nous avons analyser, nous avons les cas, qu'est-ce qu'on peut faire demain? Nous avons sur bon bazolanda biso, lobby ezalaki dimanche le 5, c'était le 5 hein? Le 5 hein? Ouais. Biso tozalaki na déplacement, tokendaki Belgique. Na Kulutu Guy Gérard Bonga, tozalaki na ye na Belgique, na madame Kikalakamba, na ndeko na biso mususu Françoise, tozalaki na Belgique, kokende ko rendre hommage na ebembe ya M. Tshisekedi, à la demande de mon grand frère Guy Gérard, m'a supplié, il m'a dit bah, on y va en Belgique. Na komaki na Belgique, toujours qui transport na biso na porte de la chapelle, là où on s'est réunis nous tous, ndenge to yokanaki ndenge na kangi bino. Bon, biso komaki na ba midi, to komaki entre 14h, to zalaki pe na ba rendez-vous na koma na bandeko ebele, na bato ebele tozaki na bango na ba rendez-vous, to vandaki mingi wana na ba restaurant kilikili na ba hôtel. Toujours solo na mamboka na biso. Bon, il y avait un moment après avoir kolia ko solo na bandeko nyonso il fallait to kende ko rendre hommage na ebembe ya M. Tshisekedi. Après makambo nyonso toyoki ya liwana ye biso ba mosusu tokanga imité mate tozwaki mwa ba décision tokende sur place. Tant qu'on vendait tout sololi, on était prêt à rendre hommage au président M. Tshisekedi. Donc, il y a un coup de fil, tout la Belgique. Tout le monde était content de me voir, même à la porte de la chapelle. Du coup, Toyoki, un téléphone, on soit en téléphone, non, écoutez, Babin. Awa mezaki na bato mususu toaki na bango na ba restaurant bamonaki ngai ntango bamenace na kati ya matanga wana babimisi mama Louise na ndeko na biso Jombex. Après quelques amis que j'étais avec na ba restaurant babengi nga na téléphone balobi non babin batshisekediste oyo bazomibenga batshisekediste baza kokanela bato oyo bazalaki non au dialogue bakota na salle wana te oyo balobaki non au dialogue non ça donc nga navandaki na ngai nayebisaki Kulutuki Gérard na bandeko mosusu balaki wana nayebisi bango bon écoute si c'est comme ça au moins na matanga ezalaka esika oyo ya paix pour réconciliation na bato oyo bakosala discernement ndenge nini makambo yango elekaki awa bavie bakomi kokende mais bamasa mosusu ti lelo oyo nabengaka yango bapetit esprit baza nano na esprit ya tribalisme ya égoïsme ya kozanga discernement ya kozanga koyeba surtout bapozaki baacte moko oyo epermetaki biso lisusu kokende esika wana lisusu te. Et puis nazalaki na nga mpe wana na libanda nayekotika Kulutu Guy Gérard na porte namoni des millions de personnes, il y avait des voitures de police et tout beaucoup de gens bamosusu topesanaki mbote wana na porte parce que ezalaki côté ya esika monument na bango ya Belgique ya monene oyo ya Antonium Antonium wana esika wana nakomi namoni place yango ezalaki kitoko vraiment babelge bahonore vie bon bapesi esika malamu mpo bacongolais barendre hommage na
M. Etienne Sekedi. Mais vraiment, est belé. Il y avait un moment, même tant que nous avons dit banda, les Congolais tellement qui est belé, forcément qui m'importe pour la Belge, le système est en dame bakoti, donc comme ils étaient agités pour aller voir M. Etienne Sekedi pour la dernière fois, pour ça qui porte en bakoti, et puis ngai nazalaki na frère ngai na équipe musustoire na Belgique, bazalaki na ngai. Ça ne sert à rien. Il y a pour créer une situation, il y a pour dégénérer pour rien. Il n'y a pas question de rien. C'est une question de couper sa honneur. Et puis, Bimalanga n'a pas dit comment c'est déjà symbolique, déjà symbole monene, combattant Babé Masombo. Donc à Longona à Paris pour rendre hommage à un grand combattant où il appelle ça idéologie à combattre à Koloba, surtout à Loba Mingi pour la démocratie Namboka, malgré Nzambe appelle ça comme jusqu'au bout il y a idée n'a été mission n'a été sur la katikati le lenge négatif biso Nzambe et monde a yebi pourquoi juillet pour attirer la biso pe ba mususu force, paix, espoir que un jour Tokoki Koko Manesika idée à papa Etienne Sekedi Zalaki. Et en moment il m'a contacté pour éviter bilinga ndenge tout le monde qui Jombex na kanisi bino tout koza au moins il va photo quoi. Donc c'est ça. Mais bon. Les hommes mingi na ba comportement bon parce que vraiment bateau ba osa ba blo wana biso to yebi bango zali bateau ba oti na PPRD ba oti kin ba soit disant ba combattant parce que vrai combattant d'abord akenda kinité un combattant zo bunda vraiment pour la mabele na ye oyi ko menacer moninga na combattant ti pe jamais ko ke na kini kuno ye oya ko tchaka ba lo abo parce que pour la Belgique pour blo wana pareil ko sala maté. Mais ils ont trop. Pour le répéter à trop, bon, donc, ils ont vraiment pas si. Bah, Wande, Bazan, ma bête à ma Congolais, mais qu'on est sur tout le monde a bâtiment, ma casse, c'était ça, la Kuna. Mais bon, ma casse à Congolais, on a Congolais. Bah, Chinois, Bazo bête à ma Congolais, Kuna. N'a mon jamais Congolais, moi, qui côté l'indéroné Congolais. Mais net aux armes à poto, Mundibou, Soka, Monica, Mundibou, noir ou bien, ils ont menacé Mundibou, à côté de Malamoro. Pourquoi Congolais nous menacent ma casse na Congolais mais les Chinois les Indiens bazo beta biso kuna bazo sala tout kuna bosala rien mais bozo ya oyo ya otia sentir na kata porte pekisa ba combattant ya solo ba kota yo utiki sasa mais franchement bozo ba tlola bazo bo bindeni bino rasimo mbango do bilonde bolinga sekete lola ba tunyoso to kabo na violence pour la dialogue pour makambo to yo kana ke ya biso to en charge to ligoté kanambe to memela yeye suka masolo a changé parole que commission ndendi yango to kabwana mais ya teke to manka viola respect ezali droit biso to sengaka parce que biso to baki yaza présent la biso ata kanambe ndenga temela biso to kene tina suka jamais ko changer parole que dialogue yani baso na mpaya do se kanambe azani mona musée azani rwandais te ba kosila kai do boy ça so vérité so petit on a zarande ko na biso to tikaye asa musala na mais beaucoup ça va battu te bani boye bani comme po mec qui non comme premier ministre ah mais arrêtez bon ça va battu le rôle là zoba obéneza mama buzoba kana me pas kondi maya bolelo ya premier ministre au sein de 5 mois longolio au moins to comme zoba ba botika la biloko wana bo batela mémoire ya vie adaye ba kunda vie na honneur ba buzoba netika ezalati Kanambi dans un an zokende, azam occupation. Jamais bateau baza propre, parti au baza propre que descend dans occupation. N'a jamais na kosana Kanambi. Jamais ata pesinga or bijou, non taka mu paya akoti na mboka nanga azoboma bandeko nanga jamais na kozo engagement mona Kanambi. Do yaza mutu mo boye avant une année faut kangaye. Comment que ça na yo sana mu paya. Et ça l'a raté. Mais ba combattant bazobenga ba soi-disant ba combattant. Bozo menacé ba vrai combattant. Jombex azali combattant munene na Belgique to ebié to savana na masule belé. Maman Louise abunda trop na Congo.
Boko menacé de kona moi cité en plus ça matanga place yo ya respect mémoire ya mutu evandi yo zo ya mutu makasi yo za makasi yo le beta rabato yo yi ma makasi ne yala oyi mambo le kana Belgique bino kasi masoyo ne sile sila te to lala po nyanguma maintenant biso to sala réplique nde bo comprendre que bateau bo simbaka biso tikaka likamute boko mona maram na bino mais bozo continuer kaka ba buso ba botika la combattant ba vandi batu tout ba uti kino ba kolabo bon beta nde bateau ba uti ki sasa wana ba yeke ba combattant ba onde ba kolabo ba yena ba poison ba yena mambo belé bo sangana bateau ba lumbala M23 mais bon quand lumbala la matanga bon beta e bo beta mama Louise abundela Congo Jombex ça va marcher belé to na ba Belgique bon les menacer parce que autant la liwa vient amaka vie respecter to yo kana te na dialogue ya mama musala mama Congo ya na sentiment te tant to yo kanité paiement et ça va bon mais bon menacer ba tuté bon mama bino ba makasi hein botika makambo donc to za calme Tshisekedi vie à sa koufi donc bon ça la pe ba kombo na bino bo bima na bandeko na bandeko na bino Tshisekedi ake mo so boloma bolinga Tshisekedi ba cha bino même secret boke na ye ata mwana na yo lingo kota la te botika ba biloko wana eza mambo ya Congo batutu boya na matanga bakundi vie après to yeba ndenge to bongisa na sima botika ba biloko wana o menasanga batu bavandi calme to te na Hippolyte Kanambe ndenge okende kala mingi te ndenge ba okanga ye ale ba mais Hippolyte o se kabino azo se kabino ba kwande ta ba bongo ba ona bango makasa congolais na congolais nazo ba mususu wa général wa Kanyama baza na permanence na bango ba ko la leader na bango yo zo pomper ba gaz lacrymogène mais kende kuna na est kende na est kuna ba soldat na yo kende telema kuna bosa na ceinture ba le kate makasa ne na ga soki batu bazo sali comme na bango marche na bango bani bo le betara batu yo général neni ya zoba bo un général a déplacer la tête tinda même officier na yo kende sa sécurité pourquoi ba congolais pe ba maele te mutabongo e mabombo bomie hein comment batado la leader na bango que le pomper bat gaz lacrymogène est ce mboka ndenge wana vraiment est ce un état de droit après bino bo ne ça na muta ndenge wana c'est malheureux bon manquer fait nos respect bon moi général mutu zayi kuna o eleki mais c'est za mawatro non moni non la regretter ka po ba simba combattant te ba maman là aza combattant nene Jombex c'est grand combattant ba ko simba était na bateau ba uti sasa bateau ba yena mbongo makila bateau ba menacer ba combattant ba combattant te combattant ina sasa non l'a dit omoni ça biso tozo linga to rassembler omoni biso to komi ko linga to kutana biso tu omoni le longa na yo bisa vérité omoni makambo tout onza masali kona Congo ndenge ve Etienne Tshisekedi akufi Congolais sont comprendre maintenant si o etikali na kati ya communauté na kati ya mboka na biso tuza lokola tuzali na mutu abanda koloba mokili zoyoka siko mutu wana akei omoni ce que moi je regrette bobeta Jombex bobeta Mama Louise bokanela bato oyo balobaki non au dialogue ça sert à quoi? Ça sert à rien. Dialogue peut efuti mutu eloko te na kati siko ya dialogue peut-être vieux ce que na France na Belgique a permis na yi atinda ka biso bana ndenge tozalaki amener biso ligoté ndinga lobaka kaka atikali kaka ferme na Belgique biso siko ba petit ndenge tobanda ko tomboka seri wana tozalaki na unité tant tozo tomboka donc ozo sentir penza ke combat lumbe so kaka bo toucher oyo kaka ngoka koloba kombo Etienne Tshisekedi balio babimi bayebi mais yo ça parade na ba aéroport ya Roissy mon cher omoni fanfare betama pona vie babosani yango na lobi omoni fanfare betama na Roissy omoni eloko bien teni bani vie ba yamba eta que président de la République pour biso to zo président de la République mais vie tanga so pa ka boule ya dialogue place to kata po yango wana to mona ke ndeni mambo biso sacrifier ba vie na biso to kendaka ba kinité to privé mambo ebele beba pona mambo ya Congo batu bisu basala ba intérêt nango ba bisu to noza na bango ba réunion ba nini ba se retrouver na ba kin na ba dialogue kuna c'est le même messieurs aya toujours en mikili aya menacer ba combattant ya solo mais franchement ba congolais bazane ni tabon faut s'en charger là omoni problème ezabo congolais abosana va vite
Bon, biso pour na biso via zaki lokola enseignant na biso oyo bana ko pesa cours ya makambo ya démocratie makambo oyo il faut bana botambola boy ayeba ki makambo ya banda osala mais oyo azaki mwana ya classe ya zoba omoni soki baopesa bino tu ba diplôme yo ko développer na ndenge na yo oyo akei ko cadre intérêt oyo akei na cadre musala o papa alobaki ke bokosala boye moko akotikala na ligne droit bato batikala na ligne droit ya makambo wana eza biso ozo comprendre pourquoi toza koflatte mutu te tozo flatte ni Félix ni Kingandi ni parti politique ni le lui-même vieux on l'a jamais flatté biso to bandande kosala musala oyo ya République démocratique du Congo omoni babiso baba bena ba massa tonde to telemina ba tout tozaki na Paris. C'était la première fois en France ba mona organisation avec fanfare d'armée musique l'aéroport et à Roissy. Le préfet de Paris et à Roissy, parce que Roissy c'est la préfecture, il m'avait interpellé de quel droit au comme ma fanfare musique d'honneur l'aéroport légal. On a Toyamba Viwana Lokola Roi Image Ezali avec des officiers des ordonnances avec un standard drapeau. Il a salué les drapeaux et Bissou Touzala Kiwana. Tout ça là-bas, honneur militaire. Le lot romba tumabe. Pour le tribalisme. Pour le kibungai. Mais si quoi le suku makambo tu es l'équipe. Na bikolo zo confirmé batu na batu bazo linga bango. Ce qui l'idée la bimisko yo na côté mususu. Bokola na mbango siko côté wana mususu boko no ça le même système. Pour leadership c'est lui charismatique. Ce n'est pas ni Babin, ni Ladisson, ni toi. C'est l'étoile. On dit étoile, c'est lui, il est parti. Alors, étoile, c'est Gobima. Si le système, on a continué à bongo, il y a coller, il y a torpiller, il y a vendre, comme il y a moutongo, comme il y a bino, netinga babin boye, nazana na mo étoile na ngai, na vandi na Ladisson, na yo, na bandeko na mususu na ba mkuba na biso ki Gérard ala kana ko ye kulutu na biso sage na biso ala kana e ba se caparer na ba ba komi ya bango ça n'a pas de sens tira mukolo liwa na ngai ko sala ka problème ça n'a pas de sens tozo bunga ki bantu lisons ya on peuple congolais boyo ki ndenge balobi ya vieux akufi to luka to yokana tuluka force moko boye tozaka na idée moko mutu nakende mais ekomi na matanga kobetaka batu makambo ebelebe non nga aza libanais oyo ayebi liba ayebi vie wana aza vie nanga quartier papa wana biso towana mwa papa wana mais makambo ekomi koleka esalamaka te toyokana tobongisa biso na biso soko tokobomana kaka boye tozotikela banyangala kaka na temps ils ont mabé général que Belgique boyoki ndenge alobi na makambo ebimi kuna eza mawa bakoseka biso tokomi na niveau ya ndenge oyo vraiment la biso na toyebisa bino boyoki ndenge alobi baotunda bato mosusu baruti bisika baya kobetaka bato non eza mawa naza makambo mingi akoloba te mais esala pasi faut tochanger tout le temps bongisa pour ça mabé biso na biso tout bomana mais c'est quoi tout ce que tu as peuple congolais yango nazala mingi to kolbate nga nazala mingi to kolbate lelo donc na mawa na kanda na makambe belé donc mais ça passe moi trop au général ndeka kolobi comme ça kolbi ya te ko bakisa ne yango kana lobi non tout ça dans l'esprit à union. Moi, ce qui m'a fait mal, c'est quoi? Et ça, moi aussi. Maman Louise. Nana évité que Maman Louise a le baranaï, bêtise. Nakata combat. Mais ce que moi je regrette, c'est la poids à John Beck. John Beck, Joseph, Azanaye, Netibisote, Kobeta, Okosalaboye, Okosokate. Moi, sport les alliés, je me dis que c'est un mouké boy.
bobeti soki bolandi histoire ya bamarche ya Belgique mutu moko te na nde bato wana babeti Jombex oyo batindiki Jombex oyo basali boye aorganiza bamarche ezwa baimpact koleka Joseph wana na Belgique biso bakongole tomeka na komeka kosolola entre biso so bamikolo baza nanu viva bazwa likambo oyo mpona omona neti likambo oyo ekodégénère na sens nini parce que moi je suis à Paris obi ntango babeti nga na Bruxelles obi il fallait nazala sage sinon nalinga na créer boulema moko boye bitumba eyebana kobetama bato ya Bruxelles na bato ya Paris mais heureusement nazwaki parole nalobi toza bana tata moko toboma moto déjà na kati dino lekomaki bato bauta Bruxelles bazokanga bango mais sikoyo soki tozocontinue na habitude wana koluka kodomine ke biso nde toza boye bo tozo na risque ya vie moke na poto ya biso na biso bakongole tobetani babiso bakeye baprison po soki ezocontinue bongo moi je vous dis et j'espère que ndenge nakomi komona vision ya komba na biso tozala baperdant bato bazokanisa bazosala politique ya kokende kovanda na politique anambe ils vont échouer soki bakanisi ke kokende koprofite nsima ya souffrance ya peuple nde solution eza solution te solution ezali nde tovanda tosolola omoni meme na matanga vie oyo nalobaki yango jour wana mais si les gens ils sont sages même bato balingi bamimisa moto bakoma balider soki bameki kosala erreur moko tribaliste o ya boboye o ngai nazalaki boye o kinga nanga nazalaki boye bozala baperdant na lisolo oyebaki bana Lumumba bazalia Lumumba aza grand leader moto akokokana na Lumumba na Kongo aza na iti babimaka te bavanda bango nye batambolaka pe bana Kasavubu bazalia moto akogeraka Kongo lokola Kasavubu akozalaka te tanke président oyo ake miso azongisi mbongo na kesi ya leta basali division te bana Mobutu bazali bakombo na bango zoyokana lisusu te bayebi pourquoi kombo na bango zoyokana lisusu te elelo bana Tshisekedi bakotikala nazoloba Tshisekedi aza étoile mais ceux qui basali faux pas bakokombe kobunga donc ceux qui bato bazokosala kobongisa masolo te avant bakunda vie bazobebisela bafamille mosusu bakombo parce que bato bazosala bongo baomilingisa epa bato wana par contre biso tomilingisa epa bato wana toyebani nde na bato wana. Il n'y a rien à envier. Surtout moi, ma famille ne peut pas envier rien du tout à la famille de Tshisekedi. Na komi ningisa kuna te nande na bolingo ya les qui na kulutu ba kulutu na nga ba Roger bazali ba tubele bazali. Mais tant ozo sala acte na liwa ya papa ya baninga ozo beta batu ozo bobisela bango kombo we wobungsela bango. C'est les Congolais ne comprennent pas. Tant que vous avez ça, vous avez acte moko iko dégénérer na famille na yote, mais qui na famille à Tshisekedi. Est-ce que vous avez li bango ou bien vous avez li bango? Si je me suis posé des questions avec Guy Gérard, non moi c'est avec Guy Gérard qui kalakamba nzela to mi tout la question. Mais pourquoi nous les Congolais on ne comprend pas? Au moment on appelle famille Tshisekedi etindi batu wana te. Bobenga na bato na matanga bobeta bato non sentiment na bango kaka ezanga mutu na makolo po bazo linga ba milingisa po spéculation zotambola Félix comme premier ministre. Qui vous dit que Félix azana posa la premier ministre? Donc yangwana tozo senga na bandeko nyuso bazolanda biso ne to solola boye omoni nga polanga bato na tu ona baba bandoka na pour en face bobo kokate il faut ba ya 10 ne ba ya pour ba yebi boulot na ngai izabitumba na yoka ki nyonso na bato ba kota ki na opesa nga information o bazoka na yo
ezala bato bazala na Paris so na bande koluka bango moko na parler bakokima mpona yebi bandako na bango tout mais ça sert à rien bozopeta mama Louise mwana mwasi asali bino nini Tshisekedi mpe aza pere na bango nani afinga pere na ye te na kati ya pale omoni nde tovandi bo nga na gaza pere na nga yo gaza pere ya na bana oyo bamanka bapere na bango respecte eza lokuta nga bana na nga mike oyo meme luta moke oyo na baroberti awa bazokatela nga mangala na kiti awa bama na 10 ans awa papa arrête oyo natali alobi oh non bongo sikoyo soki biso tolobi non au dialogue est-ce qu'il y a comme un problème à kobomela bato donc bobanda kolinga peuple congolais te bolinga nde mbongo tant que soki ndeko dialogue na politique na mpo bapesa bino mbongo to le monde yango sami badi banga abosani pe sami badi banga wangani yeti mais lobe akozonga na dingomba bakoyamba ye kaka the même staff c'est grave hein c'est grave hein Roger Lumbala yewana auti kobelela kuna président de la République Joseph Kabila bopesa omoni azongi na Belgique bayambi mais le maman Louise mbeki asalini mbeki akendaka kuna na Bruxelles kosenga ba marche Roger Lumbala na senga marche mais c'est grave ba congolais bo comprendre système où ils ont na makambo yo jour bo comprendre ko vanda place moko tolinga boule tozala bomoko totika sentiment totika tribalisme totika komilingisa tovanda place moko tomeka ko améliorer ma bisika oyo papa Tshisekedi atiki biso devoir oyo ezali papa Tshisekedi aki na besoin Congo ezala na état de droit biso tokomisa yango sans profit pour congolais azokende na esprit ya kobonga sima souffrance ya peuple bazotalaka libumu na bango moko basango barevesaki kope ya nani ya dialogue balobaki non on a compris ils sont pas venus pour le peuple ils sont venus pour leurs intérêts personnels po bato bayaka kozwa pona amuru ya bato ya mboka bakovanda bakoloba non pose boy to on a besoin nango te topesaki ngandi yo zwa yango yo nde moto kodirige biso soki zoko puisque izotinga maka o ngai kaka nde fona zuwa do intérêt moko ezali wana kodame balar omoni soki baza motema malamu bakobenga ta un simple commentaire comme lui nani John Bex c'est bon yo saka ba marche na Bruxelles bon poste tolinga ngo to kopesa combattant mo ba gérango bakolinga ngo te pourquoi c'est parce que bana ba intérêt na kati yango moni soki ba congolais ba meki te luizo nde to vandi biso na parler na ngabo